bisika koloba que mokolo lianze kotaka moto aye baraté mais pour bi mesenga vraiment batia kombo Mama Titi akosala à répondre à la question tout ça dans le bandeko na ngai émission to PCG mokolo lelo sur centre bandeko investigation moko monene salemi centre ya Congo ezali wapi et bimi na moko ba province na biso bandeko na ngai bomona site oyo boyo comme solo ya Hiroshima na ba Japon ba bisike belé pour décortiquer marambo et bomba manasé et puis pour parler sur 3 tables oyo ezali ya mboka na biso du côté spirituel pe du côté ya culture na biso to lobela ki l'autre fois likambo ya prière l'autre lobela likambo o etali mbetu ezara na valeur nini et pas na biso ba africain ba congomani nyonso et puis cuisine to lobela pe circoncision ndenge ba katarabana to lobela ba maman nyonso. Alors Mama Titi mbote na yo mbote papa Muketi voilà boni oza bien plaisir à royamba na émission naza malamu. Bien. Voilà, tout ça qui nous l'autre fois, vous avez une inauguration après Lelo, Kobanda, impression à yo, après depuis l'événement, tout ça. Et dans une inauguration, il est bien. En tout cas, félicitations. Nous avons souhaité que la radio moi nous permettre biso de propager ma culture na biso, ma mboka na biso, savoir ya muke to yebi fo na mboka na biso. Inauguration s'est passée bien. Tozo souhaité en tout cas réussite, beaucoup de chance. En tout cas, ils ont promis et que des choses. Voilà, merci beaucoup. Alors là, ils ont juste pour la introduction. Mama Titi, ma table du Congo. J'ai sur ma table du Congo l'autre fois. Tout le bien qui sur la prière. Bandeko la biso na haut-parleur na TNT. Puis bamiso bozola na biso na Blue Set bandeko bozola na biso pe na ba oboza na Android dans ba téléphone na Google Play Store obetika ka Bleu OTT au télécharger application wana au côté oluki haut-parleur télévision bandeko eza chaîne wapi bolanda ba information ki toko zala brancher scotché bengaka bana bengaka banoko bengaka bandeko nyonso borataka yango te pour aweze sika ya maele. Alors les allons en direct. Boroki otika ba question na bino na ba message ezali wana ba numéro ezali affiché et ça le plaisir ya mingi to pe okoti na YouTube obeti haut-parleur TV au s'abonner olanda biso. D'abord likambo libondeli africain pas bondelaka ndenge to solo ki l'autre fois moi récapitulation mo muke poto leka ko bondela Nzambe. Bon la façon le loto koma ko bondela ko kenda église chaque dimanche vendredi ba séminaire biso tozara ndenge nini biso tozara na église te. Moi église que na mboka na biso na monoko na biso ezate biso za une église te na chiluba ezate na Kiswahili mutu na mutu azalaki propriétaire to ba propriétaire spiritualité na biso za ba homme spirituel to za ba croyant croire dans cette croire te to za pesa ba homme spirituel nde to za na ba ndako ya ba table de prière wana Nzuboa Kamba. Biso soza ba animiste. Ngai naza animiste. Je crois en Dieu et à l'esprit de mes ancêtres. Ozomon. Nzambe azali tozondi ba univers Dieu de l'univers. Orobela ndenge tozobenga biso tozobenga yema weza nangila. Diba kutanga ditisi ki wamtangila jambo chances. Voilà ndenge Nzambe la biso. Obengi Nzambe na yo osolo ina bakoko na yo. Obengi Nzambe na yo osolo ina bakoko na yo. Alors, tozaki na ndaku oyo ezalaki ya spécial pour kaka pona ko benga bango ko yebisa bango makambo na yo ba doléance na yo esili ko sambela ne ba tebiso awa obimi na ndaku tiki bana oke kokutana na nini wana ezalaki penza te na ebite en tout cas tozolobela bokoko na bokoko na biso biloko wana ezalaka penza te ezalaka te. Oh, il y a eu des avant colonisation. Il y a eu des choses qui ont raté. Ils ont raté. Ils ont raté. Banda Kwana. On va dire la dernière fois que vous avez dit Zolabakis. Oui. Banda Kwamiki. Banda Zolabakis. Zolabakis. Na bandela. Zolabakis. Ils ont qui m'a bêté pour l'époque Kwana. Ouais, donc c'est-à-dire que pour comprendre le thé.
pratique na ba bokoko ba miso basala ka tsamba makasu ba miso akati soso ouais miso akati soso ouais soso na bakate n'importe comment il faut ça initier vous comprenez ouais initiation c'est les gars de père en fils de père en fils de père en fils dans village il faut ça initier au moins que kata soso n'importe comment au kata mo pe baluke liyo vous comprenez sur une repère offrande aux ana désert aux ana société aux solandais na kokona soza société toujours ba que être humain azaki na capacité il y a place sur zali azala ka na connexion na ba kokona e na nzambe na ye o wana ezali ezaneti confort ezaneti confort ole mi ko so mutaza la concentrer puisque on est en concentration makasi azaka concentré azo sala moi cérémonie na po apema ils ont fait ça moi muke ils ont calmé ba esprit ils ont calmé ba esprit ndé loko système wana c'est ko sala mabongo mais sinon ngai personnellement so ba bisinga neti na sala ka cérémonie ya mwana na poto nasaki on a maki nasaki na société ya mwana na poto saka na maki ya pamba na maki mais maki saka soso non maki saka soso vous avez obligé de kata société so on a un appartement on a un 6e étage so on kata là ouais okanga OK na parc alors na poto place ekutaka yo aux alara na mabele zalaka te ngana za na 4e étage attends so il fallait na ça so OK na parc bambo na obi mina so na parc na mbeli et arrivé la mingi ba nini okela na ba ne ba koko boya so mona policier na ko sepela so akangi mutu mwindo sa ni wana te tozo lukande ngai pona nga nazo mona ke mutu ye moko za na capacité ya ko senga na nzambe ya ko senga bakoko sans même que ya pesa ba ta mai bazana bango mela mai bazana posa mai no bango bazana posa reconnaissance bazana posa vibration na yo so vibrer haut bango pe kuna bazo vibrer haut yo za na capacité à délivrer ba koko no ba kendaka na masum enfin tolo ba na masum o bazaka misala mabe o za na capacité à na mokilo délivrer par rapport à vibration na yo matisi ozoma vibration na besoin de matisa bango ce n'est pas la grâce de Jésus le sang de Jésus non ce n'est pas Jésus quand c'est pour bâtir ce vaso là na biso ba musulman ba chrétien tout le monde administration na évangélisation ba boti Caïn Abel nani akufaki pour mon système na bango Caïn Abel nani akufaki oti bana mbale justice le mal et le bien nani akufaki Abel akufi Caïn tikali n'est-ce pas le mal a tikali le bien qui monde na bango na ndenga cosmologie na bango ça gérer quand par le mal sacrifice de samba sacrifier mutamalam oya mabet quelque régner to komi to katisi to komi na Jésus mutamalam Barabas mutamabe na baba mayina babomi Jésus batiki Barabas biso za bongo te biso to luka Jésus a ça mutu mwindu azana yemoko esprit spirituel aza ensemble aza tout azana besoin ya élément extérieur. Alors toloba que ceux qui ba pesara biso élément extérieur c'était pour na ko affaiblir biso ko affaiblir bino bazolonga bino na nzela Voilà. Alors là, j'ai une parenthèse, Maman Titi. Je pense que c'est pas de ce qu'on va en parler de l'obé qu'on l'autre fois. Bah nous on côté na YouTube. Beta haut-parleur TV ou s'abonner Rolandango. Voilà. Alors l'autre l'obé les Kambuya Mbetu. Mbetu c'est sacré. Toloba qui. Et pas na biso. 3 tables sacrées. Mesa misato. Soto bi na chulu batoloba. Mesa tijila. Mesa ya ko sambela. Mesa ya Mbetu. Na mesa ko lela bon intonation j'ai changé mesa siko lelo tozolo mesa ya Mbetu soki olongwe la prière na yo Mbetu na yo eza sacré na ndenge nini po ezali place mutazo créer
création elle bosse en voilà création elle bosse sa voiture te toyaki na mokili te pona ozala na ba voiture ya minene bandako ya luxe te toyaki na mokili pona ko croître humanité pona humanité etombwama poto se multiplier allez multiplier vous oui poto se multiplier mission na biso na mokili eza ya kobatela humanité mpe continuer humanité na mokili sikoyo place humanité wana ezosala création wana ezosala il faut ezala pure yo nakozongela likambo ya kabelo cheveux naturel olati nano elamba ya botutu moni mwana oyo ayembaka bazolesa biso libabe ayebakisaki bazolatisa biso botutu bilamba un musicien Bill Clinton batindelaka biso kaka libabe tozolia libabe tolataka mpe botutu badra ya tombola nazoseka motu te mais eza réalité na biso tokomi kovivre oyo comme c'est normal mais tozosepelaka non tozosepela kutu kuna kende kuna ya qualité bien eza moins cher eza botutu ndenge nini mama ekokoza congolais bazolanda yo na ngonga oyo ekokozala dra wana usager wana bilamba usager oyebi moto alataki yango te ekozala ya motu moko mabe ekozala na mauvaise émanation ekozala na mauvaise vibration yo olati yango okokufa te mais okobese nde vibration na yo mpo omemi nzoto ya motu mosusu soki moto azwi elamba na yo ake nango epanganga amemi mobimba na oti yo soki olati elamba ya papa na bino omemi papa na bino na nzoto te mais papa na osalelo te puisque eza yo moko n'est-ce pas kutu bapengisaka yo olata papa na bino soki azala na mama na bino c'est pas bien ya kozwaka bilamba na yo kolataka po même ata sous-vêtement na yo osimba te okosimba te ata atiki yango wana benga mama na bino yango so yo okosimba te po eza osimbi nzoto papa na bino bon mwasi na yo asati dra ya botutu alati bilamba ya botutu alati kabelo oyo nga nalingaka te wana kabelo eza na botutu amati na mbetuno okokufa te vibration na yo ekokita mpo ye ifo azala place oyo azolala ezala pure soki ozosala bacréation na bino wana sacré le côté sacré ezala mais ce que autre n'importe qui akokota bana bazobotamaka na abimino na dra ya tombola coussin bapapa batiaki oyo na ndako na mbeto batiaki ya tombola barobe de nuit oyo ya tombola suki so na motu kabelo c'est-à-dire qu'on aura même des problèmes il y a bana robota ça peut avoir aussi d'impact yo moi ça reste kabelo suki ya baindien amemi molimo ya indien alati bilamba suki soki ya bilamba ba polonais allez amemi molimo polonais alali na dra soki ya euti na prison ba dra ya ba prisonnier po na ba prisonnier batama bibi bazala soki batama boma amemi molimo wana soki de surcroît ake kolala na pasteur d'église ba convention ba veiller ba nini alai na personne d'église yo la le moko na table sacrée otika le moko na ndako table sacrée c'est dire mbetu ouais mokola yake olala na pasteur d'église yo tika le moko na ndako ayena tongo milimu nyonso ya butu wana esilele na nzoto pasteur ayebi système ya donner et recevoir amemi abendi énergie apesi ye effet placebo les raisons na ndako za vite c'est là maman titi c'est là maman ba maman ndenge batika ba papa na ndako eza interdit uki kolala na veiller na kiko sambela nini papa misale maman papa misale nini maman titi
papa misale fungwama papa ndako bana mambo nzamba cha loboko nzamba cha loboko nzamba cha loboko musala ya mama wana ezali mbetu na sacré et place de ya mwasi ezakwana et ça que là na pasteur d'église ko là na pasteur d'église non veillez comme ça 3 jours alors les 3 jours l'église yo tika na ndako na bébé mobile tika na ndako na bébé azoni pe na tongo amati suka na mbetu mon frère non il faut passer makasi ne kozana kolega yo kolega mobile azo ya bali na ndako uti passer likolo na bino passer comme nzambe na bino commandera yo oye ko na église 3 jours non bande rolo ba ke mama titi alingi nzambe te ozo pekisa batu ba sambela nzambe non tambola ndeni sala alingi nzambe te yo ibezi nanga oui ibezi nanga bande wazomona mama titi likambu ya vie elengi tout ça likambu ya vie bon ba bande comme ça bande nzamba tika rabino tika kozala na vie ozala na mbongo te likambu na mokili eza kozala na vie nyose za vie mais ce qu'on vit na yo surtout ba jeune ko banda vie na mabete ko banda vie na mabete zala bien yo kaka ba conseil ba pesa ba conseil te et ça faute na bango te ngai na zala bana mbele bele lelo ke na kolala na passer en église lelo ke kolala na passer en église libala na se kufite zangate mais comment mama titi on dit que moi na bébé na ndako mama bokilo ya boye matata mais comment pour vie mo bando na soka bongi eza esengo na yo ouais oui kasi ya lobiki na ke kolukelo nya nzambe kolukelo nzambe ndenge nini nzambe baluka yi kana butu kolala na pasteur d'église ndeko ke elongi nzambe kolala na église na pasteur elongi nzambe omona elonga kuna elongi nzambe eza partout bolingo mobile eza partout eza bolingo nzambe ko bota bano zo bota ya mobile na eza déjà bolingo nzambe eza l'église eza pas pasteur quelle quantité d'énergie parce que zo benda bango po yazala ndenge nini kayo mobile zo zo bato siki mwasi na kekula ya bendi abendi ya énergie nyonso derrière zo zo na ndako azo sepela kaka effet placebo aza le lote o ya ye nyonso bia tiki kuna aye maboko pamba o yambi epe bien ese to ye le loto ye bien zalaki bien combien de mamans balala dans l'église oh mibali siko azoluka nini mobela ko ministre mobela za na santé mobela za musala azoluka nini église ayeko na senga plan nzambe ko mbale aw sengele nini azo sengele nini ya kuti mobela na mama na sa kolisi za mobimba azoluka azo sengele nini que non mais salaire à mobile peut-être que ça comme manqué par rapport à la dépense et à la demande na bango nzamba sa fongola mo makambo mibali bingi balinga pe bongo ignorance asambela mingi naïveté yo soutenir ignorance ko sambela moi c'est ça nous ko fanda ko sambela liboso ya mwasi nous sommes ici pour la procréation ko sambela liboso ya mwasi c'est ça ko bota prière à liboso moi aussi ya liboso la procréation ko continuer humanité les alités qui a kende na église ayo pe sa énergie nous sommes pe sa mobile na ayo pe sa en église mais non c'est insensé mais maman aime so que la kunate maman aime so peut-être 10 to kola to tang biso je na mwana suka to kola to tanga jamais au mona maman aime so tika bébé na ena ndako ayo la en église papa na azaki na ndeni. Alors voilà, alors là ceux qui te sont que en tant que on a culture na biso na éducation na biso les longs ndenge makambo ça vraiment on tenga maloko la to mettre un peu ko zongi seigneur sur la place
que nakawana nini faut ça les malheurs toloba nini mbete koti déséquilibre table sacré à mbetu table sacré na yesu na force na ngote yesu na puissance na ngote botiete biloko ebele na likolo botiete biloko ebele na table sacré botiete biloko ebele table sacré zaka ya mwasi na mobali mwana kutu sera comme à âge de puberté quand on se chambre na te oh papa jamais devant chambre devant porte chambre papa yoro le kata o lugani ko bon bala nga balimbi sara mama azote oui o ka lugani kuna bakotinda yo kende place boy zo eloko boy ozi eloko na obimi ça a besoin que dans la chambre te traîner wana ou ça la so ndeli non et ça sacré ko bota mo siso kazana zen bala banini azali kolot du kolu kwa mutu et ça lui what et ça va blague ba terme qui n'ose pas utiliser ça cérémonie attend moto ko ça so mo ça c'est ni ko pesa mbonga libala ata zo kizema balabala ba pesa mbonga libala te bazela ka bota mais mabala mingi na kini lelo ko mosale mabongo moi c'est mes quotidiens une semaine 2 semaines mbali babi non par rapport à il y a notre autorité mbali ou bien par rapport il y a Sony babi non tout ça là mingi mbango mabala zo bala moi si ba compter depuis mabala là bo 6 mois pamba moi c'est aboti moi on va kufater ça va bien faut moi la biso ba ko fa bébé ba ko maladie moko bizarre ba ko maladie moko ezanga kombo vina moko pe ko maka bongo nde mabala peso ko fa belé ba mabala zo fa belé te ba tout ba zo ko fa belé ba si wana pe musubi ba zo ko fa musa ko bota pe normal te o ko bota il faut bota na voix basse césarienne eza ko bota bien te faut voter la voix basse. Ce qu'on vote la voix, bon, mbélé zali, bah kati ba bimisi mwana, bah kati ba bimisi comme charcuterie. Okomi nyama. Mutu faut voter la voix basse. Nous sommes trop loin. Bah conséquence. Il y a table, il y a chambre, et ça respecté té. Yo moi c'est obimi libanda. On est à table, on a comme la table il y a cuisine. Obimi, okuta ina chéri na moka kala. Oh, yo pensa boyanga pesa na transport, ko futa na transport, pesa 10 000 francs. A pesa 50 000, 100 000. On ndako. Il faut la que ça mo na mbanya. Tala na kuta ina camarade na ata okosi. Na kuta ina mwana quartier a pesa 100 000 yango. Ça va sommer le ligne. Ici, mauvais la protéger. Ce qu'on est un bon milieu, ou bien son biblio l'embellier, au salimabe. Et là, quand on a là, ça, mobali, bisous, tout un système patriarcal. Mobali, il faut avoir la force. Il y a place, mobali sera à la table sacrée, les a respectés. Sera à la table, il y a prière, les a respectés. Surtout quand on a la table, la salle à manger, il y a colia, les a respectés. Papa, place sur ce kende, azolega. Salaire on a nos bana ya on nous on ya pas comme pour que l'arbre jusqu'à pas principe il y a bon sens pour que l'arbre sorte de belles fleurs il faut que les racines soient dans la boue non c'est une image ce qu'on a au fond de la boue oh la femme soit soumise les besoins de la femme soit soumise c'est qu'une église. De là, l'église n'a pas pasteur. Alors, maman, tu sais, font là, non, bichot. Tu dis que l'Iba, là, on a tous appris que l'Iba, les arabes bénédiction. Tout le temps, on va bali, on a motoana, à progresser. Ma papa, na biso et les autres, tout ça, les arabes bongo. Et on va se dire que moi, na biso, faut bala, pas comme un moto. Moto a bali, t'es moto a bali différent. Aux autres, pas comme un moto. Bah, il y a biso qui est pas comme un moto. Moi, je ne suis pas pasteur. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Mingi Batum à Bali Boye difficulté à combien de difficulté bon on a un libéral tout ça fait ça pasteur. Il n'a pas les droits, il n'est pas un membre de famille. Il n'a pas participé même matin à fourchette à Rosati. On a
on a profané les sacrés. Et là, on a sacré, on les a sautés. Il y a des problèmes, mais il y a des télingana. Bazo ko kanga bandogi bandezando gite yomoko. E fandel mabe. E fandel mabe. Oui. Bah zo betela maboko parce de quel droit les pasteurs vont s'immiscer dans des familles des gens? Hein? Biso zaki na ba grand na époque pharaonique. Ba prêtre zaki na ba temple. Prêtre musala na ezaki ya koloba ko sa pharaon qui est là. Covid ezoya. Tozuki siboy. Prêtre musala bon zaki. Hein? Prêtre là ko détourner ba maman ba te là en église. Na ba temple. Ti avant colonisation et ya. Nde ba biko ne bandi. Ya ko bisa ba mama ndako. Et puis mingi na awa. Comment la monnaie maman biso nga za vivre. Awa mana ndako ko la wapi. À part ba matanga ya famille, ba matanga ya ba camarades tous ba yebana. Sauf yango qui donne là. Et il dit écoutez, aucun n'a pas servi. Alors, Maman Titi, Obisibiso que Awa, que moi si par là, tu dois comprendre que les pamboli à mon bal les alarais pas à moi si naé. Oui. Nous sauté. Bon la cause à la botama na bangenge naé. Mais sur une chance, c'est retomber là moi c'est bien. Allez. Et Mathilde sous. À fouiller, hein. Mais ça là-bas si me suppose non peut monter il y a bien té mais mon bangenge ya mon bal. Ndanga mo wana zo bundaka yemoko. Azo misala ka yemoko effort bien se ka yemoko. Mais moi c'est bien wana. Ah papa, oh comme ata politique té, ata aussi le commerce au comme millionnaire. Oui. Parce que on a profané les sacrés. Je banaté les lots. Ma beza wapi, malamu za wapi. Le lot moi c'est malamu de moi ça kabelo. Kabelo papa. C'est il y a un problème. D'ailleurs sur le loto là tu perruque ça malchance. Sur le loto là tu perruque. Vous avez ça malchance. Ah. Maman Titi bah. Ah bah c'est pour raconter ma équipe. Ah papa. Vous voyez que ceux qui n'ont pas puissance. Ouais. Ceux qui n'ont pas de puissance pour la nuit. Ils ont un col, ils ont une spirale. Yoka. Ça va antenne. Spire. Inspirer, ils en aspirent. Expirer, ils en aspirent. Respirer, ils en aspirent. Nous sommes en yebi. Spire, on a un peu sa spirale. Vous comprenez? Spirituel. Spirale spirituelle, ils en aspirent. Donc, nous sommes un peu sa spiritualité. Ceux qui n'ont pas de spirale, ils ont puissance. Ils ont une spirale. Ils ont une spirale. Donc, moi, les lots. Samsung. Puissance, c'est ça. Samsung, c'est tout le monde qui est mondial. Pourquoi Mindele va être à la minute? N'attends Samsung, c'est tout le monde qui est mondial. Jésus n'a pas moi, c'est tout le monde. Ceux qui ont Samsung, c'est la puissance. L'air d'ailleurs, il a qu'à côté ceux qui. Puissance, c'est ici. Batika ba jeune na biso na suki na bango ba lokata suki ya Constant Mutamba premier ministre suki ya Constant Mutamba ils ont makambo suki wana bakata suki pona ni ba okanga ba jeune atiki suki atiki suki non batika bango na suki ya moza puissance suki na poso ya mwindo mélanine wana za puissance batika bango. Parce que peut-être pas la biso et les jeunes aussi, tu peux commencer là, on m'a bé. Moi, on va le sortir qui souki, c'est voir pour déjà un voyou. Tu passes à la et ça, image à ba colon. Ah, ça, tu m'as bien dit. Et ça, image à ba colon. Yoka, bateau, ba Masai, bateau Mila Yuan. Ake na ok, sport, ba beta kaya, comment on était aux beta, comment balwana. Le roi golf. Na sandal na yamboka na na liputa na yamukuse. Na ba mayaka ba balata ba mayaka na tembe alati ba mayaka na yewana eloko azaki nango ya moi civilisation ezaki kaka t-shirt ba maillot ya ba joueur ouais bango ti lelo na suki na yewana ya ba locks
Log c'est la spirale. Vous avez un lox, c'est la spirale. Nasu qui n'a pas lox. Babimi champion du monde. Il y a ok. Na mwindu na karate bazara wana. Abimi champion du monde. Et ça kala milité 2023, fin 2023. Et ça t'es le sola kala, il y a Mikolo 2023. Bon total, championnat du monde il y a ok. Sport à anglais wana. Un Maasai. Maasai Morote, Maasai équipe. Oui, équipe d'abord Maasai. C'est-à-dire Afrique biso monto mi comme ça na biso ba faible na botika nyonso ya biso complexe là ta biso. Complexe. Ignorance est tondi mais orgueil au c'est fait exprès pour vous asservi. C'est fait exprès. Et ça mon Dieu dans le laboratoire papa ngana fait namide mon Dieu dans le laboratoire 24 heures sur 24 a que le tenter azota elikamunyo so moko oh photo bazo kanga ba jeune pona suki bakende pe na Jamaïque barasta mal bakende na Blue Zanzibar barasta mo bazala kuna bazala ka Congo fonga po ba koto na Blue Zanzibar omona bon barasta man na monaka bango te na monaka ba Masai bango bazali neti société secrète bazala ka Congo fonga po ba koto ce Congo fonga mi bango de ba bibi ba ye oh yo kasi ko Afrique ndenge za boye ba découpage bango basala wana to tanga kala to kozala biso za na Congo ba Masai bazaki na justice bazaki na eloko na bango na ya boye wana ezaka lokwa bouclier na misu bibale boye na balance et sala bango eloko na zena libumu na bango soki problème ebimi na Congo na situation na guerre bango baye na mupepe baye gote na mupepe baye ko punir bato ba osala mabe na Congo bazongi na Kenya ezaki justice ya Afrique bato bazo kata ba jeune suki bazo kanga bango bazo nyokola bango batika bango et de toute façon ça tana bango ba ko ka bango pété ba bomi combien bazo on dirait bazo se multiplier. Donc ils ont toute identité na biso et bazo bomba yo comme identité na yo. Oui. Donc on dit que suki ça dans infraction. C'est infraction. C'est infraction de nandeni. Suki nzamba pesio. Au bout de ma bongo. Je suis libre de ne couper ou de ne pas couper mes cheveux. Samson. Hein? Donc ce qu'on a famille na bino batikelo ikila que une de force na yosa ce qu'on a suki donc. Batikelo ikila te ndenge baza na so force za na suki wana. Batikelo ikila te. Ndenge batambola wana ndumona ba jeune na ba suki na ba force za na kati. Même si belé ba yebi na bango te. Ah yebi na été, muso ba sala neti kilelo. Muso ba sala. Muso ala ndika style à musique. C'était mode. Phénomène à mode. Là muso zo tia ba bougi. Nga suki na ezaki double. Et belé, là zo tia ba bougi. Bakata muso suki. Na mode na tanga ba hippie. Ba yana ngande ba na mode ba hippie. Hein? L'herbe américain bazi ba droit civique. On se va prouver l'identité na bango na Black Panther na balai ba tika sugit ba ya sugit pour nani ba bundi siango tala ba ko rattraper bango na Michael Jackson défriser ce qui biloko neza mabe e bandi wana tina ndenge to yoko suka na bakabelo Voilà, toujours une chose sur moi pour te conclure déjà dans les Cambou. Il y a Mbetou, c'est-à-dire que en tant que Africain, Mbetou est sacré. C'est ça sacré. Mbetou est sacré. En tant qu'Africain, tu pas mondial n'importe où. Partout dans le monde. Mbetou est sacré. Il mène yon soyeba que Mbetou est sacré. Déplacé. Mbetou tombola yo. Et quoi ça yo? Quoi il se fait très bien. Quoi il fait? Au moins le tata moi sindo te yo moko. Yo mona tata moi ça doit là na matanga na pasteur l'église. Donc et l'équipe va pas Jésus. Et l'équipe va veiller des prières ba jeune pour maintenir kaka Mbetou très bien. Maintenir la table de prière na yo. Maintenir
table sacrée dans la chambre. Maintenir table sacrée dans la cuisine ici. Voilà. Alors on va continuer. La cuisine. Table sacrée à cuisine. Table sacrée à cuisine et pas na biso. Tout le monde a moto. Par exemple, moi dans mon Sorabali, famille va payer biloko nyonso ya cuisine. Ba payer. Pour eza but na eza boy. Ceux qui azolongana tolobalenti azolongana village azokena village mususu. Ou bien azolongana bandal akene na Kasavu. Au lieu abanda koluka au lieu abanda koluka place ya kosomba soso boy yebi kunate kosomba soso kosomba nani fufu kosala boy bazo pesa biloko nyonso za trousseau bazo pesa biloko nyonso na polera okende azala compétitive bala boko banda kolamba banda kosala sikoyo biloko ozokota na cuisine ozopesa bana na yo soki nani yo moza impur ozobo ma famille soza impur ozobo ma famille. Prenons l'exemple que aujourd'hui mbongo ya ex na moko boy oyo pesi là oyo olambeli papa olambeli bana balie biloko wana usali mabe yo mbeni ngoko zombonga ex oyo olambela mobile na bana mibali mususu kutu moi sozo samusana mbongo na kosimba te asimba mbongo note azofuta ndako na ye na mbongo na ye biloko nyonso azofuta yo so osombela bana no biloko kolia sava me ayeba ke mbongo na ezo ezali bato so ozwaka lokola kokitisa mwasi non eza kokitisa mwasi ok ça mpona kose protéger ezali complémentarité mobali faut protéger mwasi mobali faut apesa mwasi sécurité basi balingaka mobali apesaka ye sécurité eza mpona kopesaka force na mobali surtout dans le système patriarcat. Il faut mobile appeler ça moi attendre le système patriarcat. Mobile azalaka appeler ça moi c'est sécurité. Yo somona mobile na moi c'est autant moi nanzela. Mobile atika moi c'est bazo betaye pour azala système patriarcat azo benga banoko. On défendre moi c'est. Mbala moko ezaka bongo. Système patriarcat ils ont compté dans la succession. N'est-ce pas? La succession. Mais la protection moi c'est mobile il faut protéger moi c'est. Moi s'il faut ça na makasi ya ko soutenir mobile. Et ça complémentarité. Oui. Donc dernier mois ça zolambela il faut ça bureau c'est pur. Ko lambe ça quoi kisi. Ça les choses ça la kisi migolo nyo sonde to lamba wana to ça la kisi pour na batu balia et puis ça va makasi na nzoto. Ils ont zolambe bureau mabe. Bana bazobela. Alors tout le monde a mis pas na biso ba pexera bana mona mobile rekota na cuisine té. C'est pourquoi bon kuna mona mobile rekota na cuisine té. Ouais. Parce que dans temps on a biso ya kala misala ezalaki comment on dit réparti. Les travaux ménagers et mona mobile rekota na cuisine té pour ezana chikuku bakongo balabakon makuku matatu zomona eza sacré makuku matatu ezali bona na ebisu eza so âme esprit mabanga misato na bakongo babanga makuku matatu biso benga kango chikuku na chikuku place ba makuku wana eza wana eza domaine ya mwasi zomona soka zo pelisa moto na ye wana et ça déjà abandi déjà musala net ya magie biloko azolambela bino tout le monde a connu maman bâti trois mabanga pour magie bandi formule bandi ba formule magique les autres kutu basi musala balamba na kitambala okolamba te sans kitambala ça okolamba te les rosana ba période na yo pour nani olambela batu biloko ezala pure. Et bon bah ça biso na ba restaurant bien malé on so moto ando balola fufu wana afongola ki makolo. C'est là veut dire que ce n'est pas bien. Moi si ou bien mon bal. Moi si. Par exemple sera là donc azo balola pena fufu. Mais to balola fufu kana ko fanda na makolo to so simba nzongo fufu na makolo. Ouais. Et aussi ko kana makolo. C'est un problème té. C'est un problème té. On est un problème té. OK. On est un problème té.
Alors sikoyo tant le bique manger bandi mais obi basi msu bazora pe ba papa pe karawana c'est dur mobile na eka à partir ya kolia ba chepe loko wana komi négatif wana sikoyo na ndenge wana komi mabe wana biloko ba séduction kotia eloko na katia nini question na jongo le tozoro bata table wana soko ozana capacité ko bebisango bien ko bogisango kotia ngo pur ou bien impur. Ce que tu as le mobile est loco pour nous dominer. Et comme impureté. Et comme impureté. Vous avez laissé poison. Hein? Vous avez laissé poison. Ils ont mal amté, ils ont bien été. Mambo cuisine est bonne maman bébé on va comme ça balinga n'importe où t'es. T'es relé à peine n'importe où t'es. Ils ont fait bongo. Relé à peine n'importe où t'es. Pour mutana zo lamboye peut nandenge ya lambeli yo za moi c'est ndako zo ka pa mama na ndako na au lieu et c'est le bas au voyager moi c'est les athées nzambe pe za bate ayi ke moto yo aza musika moi aller na ndako ezate il faut aller na libanda à protéger ba angelu na ba corps ba tout ça pour protéger une vie de principe. Vie de principe wana yango ça que muto azala puis on vivre lokola ata nyama na zamba ça na principe makako azaka na place na yona atambola ka wana lia ka bitabe na ya yebi lia ka boya sala ka boya ko ba pesa ka kota mai suka lia ba matiti na ye ko ba azaka pe place wana azala ba principe na ye. Mais yo muto ba pese mayelo réfléchir comment ko lingo vivre lokola balaba to vivre lokola nyama zala mayele nyama viva pas en matin et question na ke kuna nyoka za ko melanga donc il faut ça la de façon à que des places nyoka za te à la place na ya bien. Alors voilà, là c'est bien compris. OK, jusqu'au de l'autre côté, il y a circoncision pour notre silisa. Bon, dans la Bible balobela rabiso que comment acte alliance ya nzambe na ba israélite izalaki izaki na circoncision. Alors bandeko mingi ndenge parce que tout le vrai religion tous za nango za religion oyo imposa bisongo de force et ça fait que nzambe alingaka que biso africain tous ala oyo tozali. Mais ils ont la volonté ya bato moko songolo bazu ba bato na bango ba explorateurs et les autres ba yé ko dominer bino ba tshebino puis lelo to koma ko kende na propre gré na biso sukoli mai na tongo ki ko tshama bonza pe na marambo yango to koma na biso bongo. Mais on nous a dit que c'est par rapport ya atuana ya soyi bakatio boloba comment mungenga soki ya ngenga soki voilà to bakatio ngenga tout ça. C'est ça, c'est vrai aussi. Ils ont acte. Baza peuple intermédiaire. Oh, ta Bible. Baza peuple intermédiaire. Biso sera kala. Ndeni il va au sala alliance. What is it bureau là-bas? C'est bureau là-bas. Biso nandenge ba yebsinga. Parce que ça il recherche dans là. Tozaki na ba esprit. Ezaki ko na clair de lune. Même à Taleb, ça va manifestation à clair de lune. Hein? Parce que ça va esprit wana. Et ça qui koya l'air mususu. Na kati ya bana wana nde bazaki ko sala bazo beta bambunda bazo yemba tout ça là. Ba esprit wana ça koya. Ils ont arrangé ba mariage prédestiné. Ba mariage za bato ba mission. Yo ko sala. O bala moto boye pour bota mwana na ko sala boye ba mariage prédestiné na. Ba esprit ko benga bango bibala. Si vous avez expliqué na moko wana na tanga circoncision ba okende balongo na village ba kena samba place ba bongisi ba okena ba nkuna na ba cérémonie na tozolo bala mukuse na batu wana babi bala wana nde bazoyo ko sala circoncision mwana ya ko sutuka kaka basibala basali circoncision mwana mukolo za ba bébé mais circoncision ça na ki bébé merci monsieur tout le monde que biso za mona bote mbala mo bakati no miko mindele mingi nde bazaka bango na kimukolo mingi bazala ka bakati mindele basala circoncision te mindele wa à part ba arabe na ba juif bana na biso mindele basala circoncision te basala te
mais ça c'est condition. Mais est-ce que Michou quand même meilleur mon ami Kolo et mon bah mais ceux qui a beauté qui a bien ça mélange ça métis. Ça mélange. Oui. Alors ça c'est condition. Sera ligné. Sera dignité moi n'a pas encore le cas. Pour la bango va trouver sa beauté ou bien commencer. Cause à la bongo kotika la bango bongo. Et ça culture na bango ta. Et ça culture na bango te. Ba y bien beauté. Mais alliance en oui alliance oui tika biloko wana lokuta wana tika biloko lokuta wana bango batel ba pasteur batel yango chaque si constitution babandaki on Abraham c'est le bango liboso ça Abraham les raye na Égypte a triché ba biloko na biso ba ke kuna bandi biloko wana. Donc biso déjà sur le plan médical c'est bien parce que ça empêche beaucoup d'infections déjà ça empêche beaucoup de maladies si ko biso tozo ça yango na to soko na Zambie oui je crois na Zambie basala ka mpe na mukanda ba on benga ka kutu mukanda ba memi bana na quelque part place parce que bongisi ba ke basala bon circoncision kuna ba bisi pe bakam na bango bakamwa pe boy ko efsanga boy ça va bakam na bon na efsanga ko miwela sana bikila kuna ne ba esa bango ndenge yo vivre na monde na basi na bana pour les raisons bima kuna a comme mutu ça na capacité à retourner pour naé abala moi sa femme donc les arabes sprint de bayara kokata ko ça bon circoncision bon on va se retrouver quand ça bon circoncision ko la ça que alliance na bakoko les comme alliance ça la mutu comme mutu mais esprit ba yebisi yo otambola boye esprit en bakoko na biso ba zotindela biso ba esprit wana les anti ba génie ba ko instruire banana ba kotina mukanda wana ba ko instruire bango wala que singa na Kenya Kenya pe au salon mais au salon na village ba so ke na place mo boy na les années 50 ba so pa ko la pe mo na biloko ngana mona ki na Zambie ba so salon pe na yeba ite ke na Congo pe so salon na Congo pe so salon na tanga kala alors pratique ya rokata bana tanga ba sa ba bébé alors to lo ba ke ute wala tuna mundele tuna bango ba docteur na biso ba mindele tuna bango mais bon moi c'est la science na biso mais non quelque part je trouve que peut-être que c'est mieux non to bakata biso la bébé parce que les qui me collent on la telipota on va la retambola on la té on wana mzo sala na esprit ozo comme mutu mbala moko donc ba sala yango ba pesi bino ba précepte oh non c'est que yo mobile il faut fanda il faut zala o bibi kuno tongi ndaku mona la tonga ndaku yemo ata ya mabele ata ya manzana ben là mi bali donc papa beaucoup le à 40 ans o bibi kuno je sais pas papa na hotel o ko mutu ko mobile o ko fanda la terre na no papa la bilo mais o ko mutu pas hein voilà oh mona 40 ans fandi ga papa na mana bango bazo lamba zo dia voilà automatiquement qui na Belgique voilà petit frère allez fufuna nga ouais voilà c'est que tu vois un jeune monsieur là 62 ans si je me trompe pas na Belgique ba biyenda ça le bourreau donc le champion il y a bana nyoso il y a circoncision té o ba fanda ke pana bango na 62 ans azo lela maman na asali ya boxe chemise problème la biso jour abandi musala liboso maman na zo lela ke moi na ye OK musala maman komi koko na chaise roulante mais azo mindele papa abota bika mona moko voilà ti gâté mwana na tango na biso za bongo te mwana mobali zo gâté gâté ndenge o gâté point il faut se débrouiller il faut se et puis na wana zate ya ko si 20 ans 13 15 ans 12 ans aux autres on a 13 ans sur comme colo c'est tout hein. Voilà, surtout bon, je pense que Mboka na biso qui est liboso, toujours ba na 15 ans, 17 ans, ba to so ko bala, ba to so sala mambo belé. Tanga kale zalaka bongo 18 ans aussi diplôme d'état aux la moitié. Oui. Il y en a na campus même chose qui na ba campus, il y a ba marié. Ouais. 18 ans aux la moitié. Parce que c'est plus le retard na vie, et ça retard. Oh, tant il y a mutu. Oh, tant il y a il y a abondance, il y a stabilité, il y a makasi.
entre 18 na 40 ans. Ouais. Tant au mutu peza Pelaka. Apelaka ozala makasi. Après 40 ans, et comme il faut profiter de l'acquis. Oh, il y a ça qui on a comme il faut profiter de votre jusqu'à extension. Voilà. Mais à besoin de tirer dans la classe de 40 ans. Oh, bande de film connu. Au milieu de thé. Ok, on a dimanche na Bible na cravate au couteau sur ça la technique. Vraiment, peuple congolais, tout l'amour, tout prendre conscience de ce que nous sommes. Cravate na Bible, aux autres de la perdition, aux autres CP là. Aux autres qui n'ont pas fait. Tout l'amour. Alors maintenant, merci à Maman Titi. On va répondre à l'invitation à Bisso. Je pense que tu vas continuer. Merci à Binignon sur leur rediffusion. Ils allaient déjà pour ce soir. Na 22h déjà rediffusion et puis na YouTube bêta au parleur TV au côté de la Bisso. Merci na Maman Bichéounou depuis les États-Unis, merci na Néné Mokila depuis Corée du Sud, Maman Nanousso qui sauve de servir les autres Bambote Nayo, Maman pourquoi pas, et Makemi la voisine Topesi Bambote Ebele, la baronne Petroni et Maman Titi n'habité Lilobasu Kezali. Moi message à Souka pour mon Kolalelo. Bon, pour mon Kolalelo, Nazaki Batozo Benganga Mingue. Parce que ça m'a pas information mais on a montré qu'il faut péter le belango. Oui. Tata Mora Kendeki na Japon. Oui. Kombo naye Kandolo Nduba Tchendele. Azali na misala na muso zo sala akena Japon sala ba recherche pour na nini bombe atomique ba bombe ba américain ba tika ko boka la bombe ba japonais bombe. Allez na ba recherche wana akuti ba chaman to be na ba chaman ba homme spirituel akuna ba ebisi ke ba nzambe ebisi bango ba kende ko luka centre ya Japon. Centre ya Japon eza côté à Tokyo. Côté à Dai, Maï Morozana, à Dai. L'air va trouver centre wana, ba fongoli magnétisme wana, puis c'est ça place pour le magnétisme. Ba fongoli magnétisme wana, lumière et bimi, enfin lumière d'une façon spirituelle, et bimi si lumière, ba bombe katag. Ah oui mais ceux qui bouillent, biso biso na passe kuna. Trop ça de. Ba chaman avait c'est kende panabino. Asiatique va bien pour bazong qui sera besoin na boko kona biso avant ça le likambo zonga na boko kona zonga na boko kono kende ko luka centre ya Congo yepa ye a luki centre ya Congo aziongo na Kamwanga donc na Kasai il y aura centre na biso centre c'est le centre ya Congo Kasai OK si on a tenu mais place site magnétique. Et ça dit mususu pour la nini, ils ont agir. Alors bien dans le centre Congo te, bah et ça dans centre ya Congo. Tout ça un site magnétique moko Kamba, comme ils ont site magnétique. Mais c'est quoi Kamba, ils ont tinda lumière na Angola, ils ont tinda lumière na Congo Brazza. Et ça la lumière na place ça. Net ça na Mopanzi. Côté kuna mai lumière les autres font comme côté et quand il faut et ça un centre pour se reformer et se propager dans Congo mobile. Ah bien puisque bah site magnétique tout que la dernière fois ils avaient pena est donc il fallait aller au Congo. Ouais. C'est quoi l'air à Fongoli l'air à Luki à Moniango amoni que centre Congo est na Kamwanga. Afandi kuna ba ebise place wana soko ke tie banzete ba nini o tie ba banzete o tie vergeture o mona a tie pe banzete ba bandeke ba ye ba nini ba ye ndalo binanga place wana magnétisme ezali basi batindaka mutu mususu liboso John Maranga oyo ya secte ya ba secte te religion ya ba apostole l'air accueilli a comme place wana ayokizua a comme la Kasai ayokizua ole atal kan naye
abeta kan na place Mais na bien effort wa film na zo loba ba makambo ola beta kan abetite okizu abeta na nzete nzamba yebise bon neti yo sali boyo sali mabe leo zoke akufa na ndenge wana bon wana za biso to mona ka toye bakate sikoyo ye tata na lobby il faut sikoyo tozo luka mutaza na puissance ya koya ko beta koya ko fongola sama ni wana wala nde nani ya kufungola champ magnétique wana nzambe. Voilà, je pense qu'on va en parler prochainement. Donc autant et tout là que ça peut bande qu'on a ba image na ba image ya centre yango parce que na lokabana bande ko ya bundu diakon parce que né mon asemi avait dit un truc pareil wando loba likambuya quelque chose qui se cache na côté Kasai na côté Congo central né mon asemi disait un truc pareil, ça va secret ça d'ailleurs va secret que je pense que plus il ne l'a pas dit à tout le monde et vraiment et prochainement tout le groupe de Congo passe là et côté comme ça tout un peu balancer en voilà, merci Bélé, salutations à Coco Kolfungula, alors la grande équipe ingénieur en pair. Tout pour tenir au prochain numéro, bye bye. Debout Congolais, béni par les